la mwanda mu malade ko ke hôpital pour te bicha batwana bako kotso boye bazo fi ba yo me ba beta mo eloko moko boye ninga sawana de ngwana fo alo va vete parce que abike azana sécuriser à 100% ya mokonzi mboka pe bako sécuriser ye mutako salo eloko azate edika peine nengo sawana oza même na soutien biso peuple congolais to ebika ko tanga ba vérité ngwana peuple congolais so c'est la pour à produire yo soko tangi ba vérité o ezo correspond na idée ya peuple congolais tala to memo na chipoi parce que ebike ko bima na yo na prison mutu moko azo remplacer yo mutu wana Hippolyte Kanambe Kazembere edika peine nenga bimi et sali peuple congolais to ba diaspora nyo surtout esengo pona nini eloko twana ko sela yango wana siko edika peine muta libérer Kabila neko tika ngara na libre onzambo ka editi na bimi sele na prison parce que edika peine za innocent bato aboma muze bayebani bana mais bato aboma muze bayebani ndeko antibal bayebani bato aboma muze on a yebi déjà que na zone appelé le peuple congolais to koti na zone rouge boyebi la zone rouge on moni soko tambola même na boulevard so moni fait ya rouge peli bou elin korbani to telema. Bonjour, bonsoir, na bandien sur la voie céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Ozo na biso par la internet ou na niveau États-Unis, na Kentucky, Maurice Kianga moi la cave, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Oyo azana Kentucky esika prophète Branham Abotama, o aza prophète nangai. Moi tuna ngantiba le priera na message nga prier message na za frère ngai frère na kanyam, moi kanyam. To frère na nebwe, so aussi to ya mani bien aimé. Yo tuna teko antibal ya wana za m'église wa bien aimé nanga. Nande fait o Israël Mutombo, wana ba apa mambo ya o to sala ko c'est le long jamba yebe to kende sika mona fait kanyam na pesi bango mbote. Bozana Asie, Océanie, en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo. Les Andes Konabino Moïse Mankantiba ne miso bolingara. Tolo bateau to sara décryptage ya actualité politique na bosali na Afrique na Angola na mon docteur Emery na pesi mbote. Docteur Emery na pesi mbote skozali. Avant to kota na actualité wana na ibisa bino ke no dossier maman Suède o wana babo bala na mbal na e 26 ans de mariage bana baza 9 mapango zaki 5 mais mon bal a déjà été kaza malamu te papa kapianga kashala Abdul esikozali na pays ya osenga na yo bana baza ba ata o supposer que non officiel maman boité mais bana wa za makira na mapango etika le ozabi mjamba lo la 2021 on a un problème aza bala maman ndomba kamwana esika nzali na biki onde na lobby déjà boy avoir arrangé pour na bilo ko etira le port etira pour na bana ba bénéficier alors là on a c'est mon mingi oyamba ou benga ba ntibala le kan lo bien mais azaki mo mu ngaya bata Charlet kabita ya maman waza maman na terrible maman la terrible c'est un peu ça ministre agent femme la terrible combattante c'est no bitumba mundaka de ngaya bata Charlet to ça décryptage na présent Gelo mon azam Mamta Chalet le peut-être au monde en Luka Mata de soit décryptage ba vie va battre en hélicoptère va battre en niveau est insécurité ba présence il y a armée rwandaise coach à niveau est asko bitumeza makasi ba si non sur actualité et dedans il a le kamba comme il s'est de Mukanda oui ba il répond nini c'est clairement que non nomination ba ti engagé ni de près ni de loin doit démissionner on a ba il a décaché bitumana chef de l'état de sukane yango de ça la décryptage to limbolana moi na mboka Gelo Mikolo bikombo na kombo ça il ba te dépêche voilà ba kombo ko to l'enfant de kuna yo ka sokoto abechole boyo comme la réserve l'autre a mis la réserve de l'IDPS la réserve de l'IDPS mbote papa journaliste. OK bonne santé qui toque antibal c'est présenté sur wa débayer balelo la réserve de l'IDPS le antibal mbina bon na pesina nu mbote na bandeko nyonso bazolanda ngai o eza soki 3e falisusu na zongi liboso na bino pona kofungula masolo o etali politique o azana liboso na bino azali ndeko na bino mwana na bino yaya na bino leki na bino akbengami na kombo ya Gelor Sambiaku la réserve de l'IDPS bana o bazo pesa lengi na politique ya RDC. OK merci la réserve de l'IDPS to ko directement na première question na biso boni santé ya coalition et pardon union sacrée.
santé ya union sacrée ezali malamu mingi parce que mutu nyonso tout azokota na vision ya chef de l'état po union sacrée oyo nde eza makambo donc na minute oyo mutu oyo kotino na union sacrée te oza libanda yango moni bandeko même ndambo ya FCC ba comprendre raison ya kokota na union sacrée parce que ba yebi déjà que train si déjà est décollé yo okoti te etali yo na minute oyo union sacrée bino bomoni ba fruit ndenge ezobibisa bomoni ba ati lukwebo na minute oyo azali fruit ya union sacrée yango moni même bandeko kabandeko Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka Charman na Moïse Katumbi babetelaki mokonza mboka maboko pona nini initiative oyo eza ya mokonza mboka parce que bandeko na baninga bakumba biso na dialogue mais mokonzi tellement na sagesse ya Salomo akumbi bango likolo abimiseli bango mala moko alongoli dialogue abimiseli bango consultation oyo eboti mwana union sacrée ndo moni na minute oyo bandeko na ngambo wana bazolela parce que ba déjà que nomination ya Bahati Lukwebo ememinga mona baka ebele surtout ka ya FCC. OK alors on na Charles makasi savant tibali ngande tibali ebe spine ou ka Charles boy ils a bien makasi alors président toko directement pour un dossier ya crash avion des hélicoptères à faire de ces battre moi pas ADF ndeni ba rebe ba munition ba battre hélicoptère nous allons nous très attentifs Hollanda banobo Hollanda biso boy ba plein beta musicaux Kabila aza mutu mo aza très dangereux ngapo na ngaya eza ko engagé ngai ki obenga to antibal ndeni oya engagé ngai ngapo na ngai fali pa tsekeda tikae akite Kinshasa bola na o asali siko. Quelques jours seulement qu'on avait signalé la présence des militaires rwandais qui ont traversé frauduleusement les frontières congolaises et se dirigent vers les hauts plateaux. Aujourd'hui, Paul Kagame vient de renforcer ses militaires à la frontière Rwanda-Congo. Selon les informations parvenues à l'autodéfense Mai Mai, les Rwandais de Kagame et Joseph Kabila sont les initiateurs principaux de la bagarre du Congo en complicité avec les Tutsis qui sont au Congo. C'est pour cette raison que Kabila a ouvert toutes les portes aux militaires rwandais. Donc, comme l'histoire de la Bible. C'est pour cette raison que Kabila a ouvert toutes les portes aux militaires rwandais pour inviter les FARDC. Cela leur permet de connaître toutes les faiblesses du pays, de maîtriser et de contrôler l'armée congolaise en la mettant en son service et de conquérir un large territoire à l'est du pays qui postérieurement les servir de base arrière pour s'enrichir davantage. Ce plan a été bloqué par le président burundais Pierre Nkurunziza et l'Ouganda pour les côtés burundais. Ils ont réussi à éliminer ces derniers. Pour les côtes d'Ouganda, Kabila et Kagame veulent détruire les liens d'amitié, d'affection et de bonne collaboration qui caractérisent la relation entre l'Est du Congo et l'Ouganda, spécialement autour du mont Rwenzori et du parc national de Virunga. Voilà d'où vient le massacre du Nord Kivu et Ituri sous le nom de faux ADF. L'Ouganda a rejeté ces plans car presque 90% le Rwanda est bénéficiaire. Awa oki ba référence aux pesama awa ba battre hélicoptère au pilote on a bien un génie maele mais ba battre a koufi vraiment na éviter commentaire no muke. Merci ndeko Antibal. Ngala zongi nanu kaka na Bible. RDC eza lokola Israël. Tangu Pharaon akangi bana Israël temulayi. Pharaon aboko tika peuple Israël. Nzambe ayoki cri ya bana Israël. Alobi boye non, nangeko tika peuple na ngai ba continuer ko souffrir te. Nzambe la musi prophète na emoko oyo tobengi Moïse le libérateur. Alobi non, yo sikoyo mutu nazo pesa yo mission okitakuna na Israël pour que obimisa peuple na ngai na kati ya boumbu parce que na moni peuple azonyoka ba peuple aleli mingi. Moïse tangu akiti na Israël même si Pharaon abundisaki Moïse na balenge nyoso tout mais na lobaka ngo toujours boy mutoyo azana nzambe o nzamba apesi vision apesi pe provision atabo sangani yiki monde entier mobimba yasaka na mutu moko le Dieu tout puissant boye bakango bakabali na bango nyoso na mai wo yango moni tina bazo sala bakabali mais eloko moko te bango bako réussir pe bako réussir na bango te tala toyebisaka bango boye
mokonzi ya mboka aza na sagesse ya Salomo ndenge zawana ayekola bango déjà parce que mokonzi ya mboka ndenge azana même information ndeko tibal nazo rappeler peut-être yo yebité mokonzi ya mboka azo même information na Israël wana yango moni même ba juif ta communauté juif tamba yaki awa balobaki ke azali fruit na biso donc biso ne va te former donc ndenge zawana azana bebundeli nyonso soki oye sur plan spirituel oye sur plan physique okokokana yo Chilombo te parce que Chilombo abatami musika yango toyebisi bango boye basangisa na bango ba mayele me bakokana bango félicité kufa bandeko ndio bakondeko bakufa na batako wana na keina bible pona zonga sikoyo na bomoto boye parce que même peuple Israël wana na kati Égypte po bakota na Canaan il y avait des morts. Il y avait eu des morts. Ba mort bazalaki ebele mais suka nango tellement bazalaki destiné na bango bakota Kana yango moni suka nango bakota Kana parce que bakomaki même na mer rouge. Sikoyo na zongi sibino siko na bomoto boye. Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka oyo tobengi ye Josué. Yende azu peuple congolais pour que kota bango na kati ya Kana. Mais tomoni akomi liboso ya mer rouge. Mer rouge ezali ba Kabili. Barouane, Bazaba mer rouge, Tomonisco armé, Mobimbeso Yakuna na Sima, mais tellement, Toza déterminé, mon konzambo Kaza déterminé, mais le peuple congolais, Baza déterminé, Nyon Sozo Sala, Iso Kenango na Maï. Bakeko Sala, on est Sozo Sala, Papa Tibal, Bazo Sala, Baba Toben avec charlatan, Bazo Sala du théâtre, Boso avion, Bolimwisi, Bosi Oyo Bomi Boye, Nyon So, et ça boutir ne l'autre côté, parce que mon konzambo atali saki bino bolingo asina nu bolingo na kati ya ndaku na ye pe abimisi yango akoti yango na mitema ba politicien que il faut to lingana oyo ayebi ke aza congolais akobundisa muninga ne congolais te ba oyo baso bundisa biso ce sont des étrangers baza ba paya yango moni lokola ba baso bundisa biso pe to kotia bango libanda to yebi ke banda kala Robert obotika demander ni président Robert abimana parce que asengi azana covid mokonzi ya mboka tellement na mutema na yabo papa mutema ya mawa amoni ke mutaza na covid akokufa boete parce que ba médecin pe bazaba ko traiter mais mokonzi ya mboka ele omona asepela na ye talazali kolo amazo mema kaka ba penser na bango ti ba koma ti na niveau oyo ba eloko bango bazoluka bazo kuma bango ti ba koma ti bisika oyo bango bazoluka ndo komona siko ndo omona ke bomona siko vrai face ya président de la république président de la république azo ngete banda histoire babandi histoire bongo eza suki kana nzela te fo ba koma nango na suka abeta ba koma na suka ne yesko abimi wana sikoyo atalisi bango ke o ba français ba qui ira le premier ira le dernier yango na ABC question na poser tisiko Tshisekedi est un partenaire à taille et les États-Unis. Alors, influence ya Rwanda n'attend qu'à blater qui va au niveau américain. Mais les Tshisekedi doit sentir Brenda soutien on a et à 100% aux États-Unis pour Tshisekedi. Comment c'est fait que non oyo ba union sur que non l'enfant chéri à américain c'est Tshisekedi. Mais bataille ya Rwanda connaît toujours se répéter. Ils a dit à quoi? Ils a complicé ça gère double gère à Mindele Bendele. Ça double gère à Mindele te. États-Unis n'ont pas soutenir toujours Félix. Balongola qui confiance na bango na Kagame. Balongola qui confiance na Kagame, ba pesi yango pas Félix Tshisekedi parce que batali Félix c'est un homme intégré. Aza muto aza tout droit. Place la kalima et le binango paix à son âme Mobutu. Alinga la bato bazala kanalima ko tambola tout droit. Yango moni Félix a tambola tout droit. Yango moni batu so alinga te mais Kagame, ce n'est que normal pas bundisa, c'est pas ebike nzale ngekota na Rwanda ndenge zawana. Nzale zo kota batante bazwa minembwe esimbi te siko bazoluka toujours bakota baorganisation mais kosimba nango te kosimba te parce que oyo eza mboka na biso natalaki eloko moko esepelisi ngai andeko Ntibal namoni bachef coutumier même ya este basangani bango nyonso tu balobi oyo eza mabele na biso tokotika te mokolo moko te tomona mabele oyo bapaya baya kozwa ngo merci na bachef coutumier bokontinue toujours kosunga mokonzi ya mboka oyo ekokata na ta ndambo eteni te ata 1 mètre
ekokende na pa bandeko wana te toyebi ke Kagame ndenge eza wana sikoyo nzala ezokota ndenge eza na tozotindikila ye sikoyo peuple oyo alingaki bakita na minembwe basala désordre na RDC ntango bakokita kuna pouvoir ne ekoma na insécurité yango omoni azoluka sikoyo atia mobulu na kati ya RDC mais place na ye aye bango ke président de la République na février azokoma déjà président Union africaine ntango azozwa wana premier dossier ya muto bakokanga po asamba ezali Kagame oyo azolinga toujours kotia mbeli na chef na ye na patron na ye ya Union sacrée Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge aza wana aye bango ake tokokanga ye IDPS aza toujours likolo. Ok, merci président Kito. Continuez à dossier ça est. Alors, Kabila précisément, actuellement ça. Pardon. Kabila nenga zawana azaka na Lubumbashi. Wazo yenga. Surveillé par service de renseignement. Mais oui. Mais service de renseignement bazali lisu ya mokonzi mboka chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce ba réunion zo coach na faire mener wana. Azaki na ba shadar ba réunion coach est service ya mokonzi mboka na mbo ya Fachi. Service ya ANR ya présidence bazo kuwana ba réunion zo coach. Mais ngana yebisi on se pose une question oui. Ngana yebisi oboye. Eza na ngai na yo peut-être tozana misu mibale. Mais ngana batu mususu bazalaka na 7 misu. Babiloko no so bango bazo sala kota bareno na bakinga kati wana nyonso tu ezala ngo révélé pe loko mo exaboutir ne lo côté parce que j'aime toujours muko tombolo aza muto nzambe oto aza muto nzambe donc ye aza lokola dessin animé nyonso boko sala ezo denda na ko denda yango na ba kota na bango bareno ba kota kutunga na ba sangana ta ba pays nyonso za limitrophe na biso mais ba komona force auto ya RDC ba ke RDC et loko makasi c'est là exploiter komona. OK, merci. On a eu discours ya Martin Fayulu le commentaire non. Martin Fayulu et là c'est qui signale les années parce que tu comprends de ce que ye azali Keita Diane sénégalais camerounais et là on va s'aligner sengo mais oui et là on va s'aligner sengo zanini parce que to tindiki mbangu na opposition allez Moïse Katumbi pesi mu Congo Jean-Pierre ma pesi mu Congo atikali isolé alors bien vous travailler na barate au Makimboka. Ça grossesse. Ça que besoin de travailler na bakter na Makimboka. Akoki koza na raison parce que taliba ti mta travailler na Kabila boza na raison. Boye travailler ki nani? Ye Fayulu. A travailler na Jean-Pierre Parona na ndeko Kabila. Ye Martin Fayulu. Papa yebisaka bango bokota te. Ye soki bas voter ye na 2011. Ye grâce à IDPS, ya papa Tshisekedi. Sikoyo lelo yo, banani ba pesa soldat du peuple. Et ça base item doit pesa soldat du peuple. Yo za soldat du peuple. Soldat du peuple ça yoté. Omitia ba grade moko ya buzoba. Yango moni pe musala no sozo sala ezaka ya buzoba. Awa na zongi na ba fait de meilleur o ya pesi. Apesi fait de meilleur na ba congolais te. Apesi yango na ba sénégalais na ba camerounais. Nde apesi ba fait de meilleur wana. Na discours ya sali. Yo ka discours mobimba. Nyo surtout aso kopeka ka président de la République. Quand le président de la République enseigné bango, neni ba pesa ka discours, neni ba bongsa ka veste, wana tangu mokonza mboka telemi, azo bongsa veste ne malamu. Bango no so basu la wana tala mokonza mboko yo. Tala mukolo ke o des ans te demandaté mokonzi. Poso ko sali de mandat biso to bima na balabala. Yo za wana. C'est longai, mais c'est le peuple congolais. OK, to continue awa. Ba tsa nommé formateur Ilunga Lukamba alobi ki no makambo wana ye bien moté. L'opposition ne continue tiwa. Mais Ilunga bana poto boyo kanga be ba diaspora na peuple congolais. Ilunga o azo sala iba bien en français ignorance. Ya yebi ke ya yela na fruit ya coalition FCC cash. Tangu coalition na FCC ça existe suscité Ilunga ça wa. Donc yema ko si ami bengana déjà. Ça longane na masolo. C'est violer condition de non. Démissionner te va nommer formateur c'est no bata FCC. Mokonza moka a violé na nous constitution. Ce qui bango ne bazo pousser Félix Tshisekedi a violé constitution. Mais alobaka yango nana ko sepela makasi kutu pour na ministre na mwana Félix nana violé constitution te. Nga on azo sepela en tant que leader d'opinion a violé constitution mais ça la pour na bien ya peuple congolais s'est retrouvé. C'est ça. Mais pour le peuple congolais bon Félix Tshisekedi président de la République azana pour na banane. C'est pour le peuple congolais. Azo sala pour le peuple congolais. Ce qui a violé constitution pour na bien ya peuple congolais. Toko acclamer toko betele maboko parce que Monica sali musala malam mais to linga teke mutu a violé constitution bongo ça en dehors ya peuple congolais. Wa to mono comme dictateur.
mais soki n'était sur exemple mokonzi mboka ko vele ko sala bibo to tikina makambo na to pesa na congolais biloko kolia to ko baké to ko bangoni to ko beta maboko pour na bien peuple parce que même ici le peuple congolais il continue toujours à souffrir à cause de individus balingi ko s'accaparer na pouvoir bafanda kaka wana bakesala mwa liboke na bango okuta mutu yemoko aleki bidja mboka yo soko ngeza normal mutu yemoko individu akeno koleka bidja mboka na mbongo yo soko ngeza normal et ça normalité alors siko o mane mutoke tanganga it ne bola nga bozo mane mutoke tanganga do to ana méchant o kaka méchant ya méchant c'est to comme au simi dossier ya makambi ya mbongo Albert Yuma ba dini TGI ya komeba zongi sesu makamba ile kandeni TGI azaka na même mise na ma conseil d'état bakati ele se sami mais TGI bazongi TGI azali kolo a conseil d'état te TGI soki azolbake ba ce soir dossier wana te eza na compétence à TGI te donc neka azawana Albert Yuma sakei ozomona ba dossier ngezoko ya yiki na mesa yemo ayebi déjà que ndenga azawana oba komba ba imeni do wele ayebi ka kei akei wele akei do imeni fuma pona yesili nango Albert Yuma ngana mu Congo ngana mu Congo ya yo boka komona nga Sambia naza mu Congo ya Congo central na botami na Mbanzangungu aibi Mbanzangungu très bien so ngo vérifier ba information okiti kuno tanga kombo nanga ba yebi ngaido na sala kombo kuna o leo to soma même bandeko mususu à cause ya ko sala théâtre na be mission lelo yo ba kumbe Équateur mais wana to sala ce dossier suivre wana dossier suivre to so la banga ne ma mfo na ko loba wana dossier suivre. OK, merci to ko directement toi qui les pays tapé go chité commentaire non pour libération di Kapen tala oyo vraiment nde na bongisela ngona no eloko na lati bon awa nde masolo combien lengi nde mutuna na banako zela pa antibal so atuna ki ngai tenga mona ngana sabino bana poto en tout cas bo yina ye na bata matipisha bolando voilà donc monde entier na bana monde entier mobimba nde bosola na ngai libération Edi Kapen nenga bimi et sali peuple congolais to ba diaspora nyo surtout esengo pona nini eloko tabana ko zela yango wana so Edi Kapen muta libérer Kabila ndeko tika ngara na limole la ngo bien bandeko ba comprendre soko to kata ngai na ko perdre même baloba tala Edi Kapen nenga bimi parce que Félix Tshisekedi mwana ya nzambe ya solo no prison makala batondisi ba innocent ba miyi basana libanda banemi bashadari basana libanda mais kamera pe innocent kamera za innocent te muibi ya tikali ponani na zu grâce asa muibi sikoyo tala mokonza mboka nenga atali dossier ya ndeko Frank Diong albinte asa innocent aye abima atali dossier ya Jomi Ndonga asa innocent aye abima tanga yeko tala sous dossier ya Edi Kapen alobi Edi Kapen pas ça innocent parce que to yebi muto aboma musée e yebani yango na lobi neni histoire et se répéter ba poto masolo et combien lengi pe politique et combien lengi histoire et se répéter Kabila po akangisa Jean-Pierre Bemba na 2006 et sengaki Jean-Pierre Bemba azala libanda ake libanda po bakangaye histoire yango et se répéter Kabila pe nenga zawana hagaye tala masolo et combien lengi Félix nenga zawana po a travaillé bien et sengali Kabila akende libanda koke libanda mbala moko CP a récupérer masolo evandi calme pe Kongola pe mina kimia muto azali liyanzi to sida ya peuple congolais comme on a indeko Hippolyte Kanambe Kazemberembe yemta ocha trouble na mboka oyo et sengeli akende libanda pour que ba peuple congolais ba jouir na mboka na bango to ko jouir na mboka na biso yango bino bomoni déjà bomoni ke Kabila sakei bino bomoni yango otala bo mama Olive asali audio azolela mboko ya biso yo yakana nani mama soko za congolaise mais yo moko mpe omibungisa na mutuna yo oh non naza muta Congo central oh muyombe oh muta est so finalement mama oza wapi do pas kotano déjà na kriki ya ba rwandais yango no moni pe mutuna yo eza na mbulunga alors on a conférence de presse on dit qu'à peine à promettre ça là quand il y a dossier à musée on la vérité aux anderi pour promettre de dire au jour massa après de presse mais oyo Edi Kapen akoloba ne ngwana vérité nana ebison de ko nani ne ko tibal que Edi Kapen akoloba ba vérité pas beti 20 ans
20 ans ya pasi pour le pendant baza wana akozala mwanda mu malade akoke hôpital pour te bicha bato wana bako kotso boye bazo fi ba yo me babeta mo eloko moko boye ninga za wana de wana fo alo va vete parce que ayibike azana sécuriser à 100% ya mokonzi ya mboka pe bako sécuriser ye mutako sala eloko azate edika pen nengo za wana oza même na soutien biso peuple congolais to yebika kotanga ba vérité ngana peuple congolais zo c'est la pour applaudir yo soko tangi ba vérité o ezo correspond na idée ya peuple congolais tala to memo na chipoi parce que yebike ko bima na yo na prison mutu moko azo remplacer yo mutu wana Hippolyte Kanambe Kazembere ngazo na prison na bagrade ne tikeka ozonga pe na mebeza bon wana eza ba secret mokonzi mboka yebi tina bimisele na prison parce que yebike dika pe za innocent bato aboma musée bayebani mais bato aboma musée bayebani ndeko antibal bayebani bato aboma musée yango wana comme yemoko alobike jeudi akosala conférence de presse to causer la conférence de presse na papa soki même ngosala na minuit to kolala libanda poto c'est to tia même écran géant poto yoka edika pen akoloba nini parce que nga onga na yebi déjà que na zo rappeler bino peuple congolais to koti na zone rouge la zone rouge omoni soko tambola même na boulevard so moni fait ya rouge peli bou eli kolbani to telema pona nini to telema parce que to pesa ba misusu passage awa ndenge za wana ndenge to telemi boy to c'est la sko edika peni aloba tango edika peni azoloba hanga ye ce pays malamoko mandat d'amener et quoi avis de recherche assassinat chef d'état dossier na biso ABCP mais avant dossier CPI azwa yango fait banda awa balobi yango beyoka bien na français na conseil balobi boy wana ba ndeko bolimbisa mwa muke parce que na meli mwa soy na conseil na biso balobi ni ezana lomo po na bungi yango na koyela binango mukolo na koya wana balobi un pays ne peut pas livrer son propre fils. Un pays ne peut pas livrer son propre fils. Mais Batouabo Sanaki balobi la loi internationale et l'équipe à loi nationale. Donc ce qui mounele a besoin senga yo mboka ekutaka mukoloto. Donc nenge zawana mokonza mboka akwa beyi akutaka mukoloto. Ici lui match ici. Ok, merci de comprendre na souka émission na biso. Autre mbakelo présent la réserve de l'IDPS au le pendant zaki à la hauteur Antibal ngande pour le présent le basuka commentaire muké présent numéro de téléphone le basuka 1 minute 30 2 minutes au JT. Lilobalanga ya to bali bino bon commentaire d'abord. Bon, lilobalanga ya suka ezali boye. Ngana bana na ba cadre ya parti. Parce que na IDPS to banga kate mais to bangi saka. Ba cadre ya parti bozo aider ba président parlement débouté. Bino nde bozo diviser biso pour que bino babiloko na bino emata. Ngai mon général na peso longoni yango ya yo yangoyo nga na pesa okombo zali papa rassembler mais tozomona ki rassemblement ngo te papa tolingo beng sabiso no so ba parlementaire debout ba président ba parlement debout beng sabiso no so tout o expliquer biso malamu mbongo wana bimaki combien baliaki combien etikali combien so tu peux eliaki sebungaki bino kana bo sangana bo lukera biso solution parce que anezana to décréter guerre contre bango donc manduki surtout déjà to charger ja manduki tanga bakonde ba rapide to kotika bango te mengana kotanga quelque ba kombo mais bayebani déjà toza na Gustave Lutumba toza na Ndeko Neville toza na JC Mwamba toza na ndeko na biso babengi pasteur Gili yaza na mukamba bataba interprète mais to compate ninga kotaki masolo politique pe akomolia aza interprète faut le ba clair pasteur Gili aza interprète ya ki na système na ye azu interprète makamba église oh yango na frère Patrice na PC raison alobi boko kuta mokili na kati église na kati ya mokili yango événement to moni mutaza pasteur abani ko kota makambo o ezala ya yete esali soni soki bande ko na bazana courage baye la biso ndambo etikalaki to kabolango biso nyonso na ba président to yebi ke nyonso boliete ndambo etikaki to kotika bango te guerre contre guerre bon na PSP bana poto nyonso mbote o bana nanga jour wana salaki mission awa bolobaki ke ye
azalaka mpe na se mais boba ke na se na ngana to ninde mokonza mboka tanga opesa discours to azana 4 émission faut sentir que oui vraiment l'homme mutaza na place pesa numéro de téléphone na pesa numéro de téléphone na ngai plus 243 81 35 68 006 ou ezali président Gelor Sambiaku la réserve de l'IDPS. OK, merci la réserve de l'IDPS to comme na souka émission bolinga to la baté o to invité ki ndeko Gelor to décryptage makambo etali ya insécurité au niveau est yo tala ngai wana o nikolo balobo yo ya makaka batu moko yo a plateau ngo limero ngo yo boya koya yo ngana ko luka oza mutu ala moko moni ke mbalo ba yo se penalty antibala o yambo ngande so awa FCC so me ko ya awa ti émission si le o regretter mais la moko oza bezo ya mandeko balo ba o contedi o bengi o ya to ya bibino. Merci na pe Gero Samba ko ndongo répondre invitation. Merci beaucoup s'abonner à ta chaîne. Merci ndeko Maboke Bende affaire à suivre. Ciao.